Bonjour, bonsoir, très chers internautes, il y a Pedro Poisson Grâce TV, donc vous s'abonnez massivement à la chaîne Oyo, à Andeska, vous avez information, frère Kaka, si tout va commentaire, j'aime vraiment, il y a un de celles vraiment qui non, émission n'a évolué qui n'est pas de ça c'est émission, votre émission La Voix des Stars, vous avez présenté par votre humble serviteur, na kombo ya wata kin 24, les lions de la presse congolaise, donc Spiritas, partout bozuli bakuya kolanda émission na bino kaka ndenge ezalaka na ki maman ko pesa na mbote bile pa ya les patrons de tous les patrons, mon papa que j'aime beaucoup et papa Petro Kangila, papa nanga Petro Kangila, et pourquoi pas à ma mère aussi maman Tete Ngulu, et sans oublier aussi Jemima Kangila, Annabelle Kangila, Jérémy Kangila et bébé Kras Kangila aussi kaka et non peut soit moté belle pas ya ma fille chérie, donc bébé la jeune Nombele on a besoin de fanto pena ya parler quand n'engezala, sans oublier la mère de mes enfants Suzy Oma, donc moi ça mundo azanga mbanda, et voilà je remercie aussi mon équipe technique na sima caméra za bon de kotita, et puis pourquoi pas mon cordon que j'aime beaucoup, papa Sola vraiment kaka n'engezala, non peut soit moté pas ya ma concert, et donc na CP ma casse vraiment comme on est à bonne santé na kombo ya Gayar, et puis na zapina ya Gayar, donc kaka n'engezala non mapena ba mbango bele ko pesa mote pa ya bato ba soutenir nga vraiment makasi bato balinga nga vraiment kaka ndenge za na kombo ya Priscille Mayeno PM na Brésil, ya maman Aimé qui finit la Rossignol, maman la Kersis na Blondi, moi c'est Nzambe Aimé qui finit la Rossignol, maman la Kersis na Blondi, donc na Luanda wana bangonde vraiment bato ba soutenir ngai motema ya Priscille Mayeno PM. Pourquoi pas Marcus Garveil et JC Tona, donc JC Tona est là bien à trop kaka n'engezala, sans oublier aussi Maître Dieu merci Bomboussa, donc Maître Dieu merci Bomboussa kaka n'engezala na rozala égoïste c'était ko pese bena mbote bele pa ya, donc maître avocat babi yeso ka esamba pona yo zanora na raison bena bundara soka bundelo pena baka meko simma na kombo ya maître Albert Chomba, mon papa que j'aime beaucoup, et je salue aussi à passant et ya maman Adèle Chomba, donc on va mettre dans ce site vraiment et qui n'a toujours le bosso, et pourquoi pas DJ Koulousou mix bah il sera continue à fête na yo à tous qui stressé nini faut obina faut au CP là vraiment, et non qui m'a sumba ko pesa na mbote bele pa ya, donc maman Nzambega Nengezala, maman Emmanuela Vidal donc le 16 juin biso tout obina bébé asika botami Emmanuela Vidal, moi c'est Nzambe muta kama pena Portugal yo boya yo nani les 1er juin il y a des botami Jemima, dans les premiers jours tu fêter car Nengzabi avant maman déjà bon moi déjà dans choka kaka Nengzala, très cher internet et un peu de Poisson Grâce TV les lona kana solo moi mkina so na binu car Nengzala ka, et en tout cas il y a pas si peu mawa et bande gona biso basi bazoyo que ça biso vraiment surtout ba congolais pas si vraiment ils ont ça biso na soni ba fille ya Congo bolongo la complexe, tala ba mama mo sabino na Dubaï bazole sabino na ba salité pour na $2500. Au moins la fille mo na quartier azala ba façon mo be sonne nini azala ba makamuna ye oyebite nenga zela makamuna ye oyebite nenga mama Emmanuela Vidal a komela onga pe funa ko magalo ka mama Tete Ngulu, chaque chose à son temps yo zela ngonga na yo ngonga no pe koya ba fille congolaise ba komo ke na Dubaï kolia ba salité ba mibali ba mo bimana ba mbwa au moins la fille a oti Dubaï tonga zonga ba somi mutuka moko boye soki ba nene ale yo pe sko loka no ke natali bimali bana ya mboka Kongo te anga pe fona ko maloko ya fille wana fona ko maloko ya gaya ba osim sabino ba touche, en tout cas ezo sa biso soni makasi to banga Nzambe to ba kino Nzamba zalaka biso tout ozana se ya tango oyo bozo sala oyo eza makambo ya soni ezo sunga vraiment te biso ba congolais mingi to botami ba famille chrétienne foto banga Nzambe elo oyo komo kendela oyo komo kendela mabe biso pe ba noro mibali to mo linga oh mama sœur mo boy sœur wana zana makambo mona tita komo kanga na sœur wana trop o sœur na pesa makambo o ka kenda ne ko lia ba salité na Dubaï akenda ne ko bimana ba mbwa alors yo tongo sangisa na yesu makambo azu étoile na yo
ozalaki na bamakambo na yo lokola Aimé Kifindi makambo elali boyebi te semence nini wa bato wana bazosema ozoke kosala makambo moko boye eza te na importance te na vie ya moto zela ngonga na yo zela ta na yo koya tozala bakomplexité so oza na a azalaka na a zela soki nzambe atomolo ozalaki na 1 koma na 2 zela eza makambo ya nzambe chaque chose a son temps nazoloba ngo bien bafille basambwe bakenda na bango Dubai mpona kobima na bambwa bakenda na Dubai mpona kolia basanitaire bato na kotanga bakomo wana kute na soni makasi bana mike bazolanda baresponsable bazolanda lokola bamaître avocat maître Albert en tout cas eloko oyo ezosunga vraiment te bandeko na biso ya basi bamama bakendaka Dubai wana nga nayebi mboka soki no pays moko boye ezopesa makambo nde tomona bandeko na biso banokende bamama biso banoke Brazzaville ba jeune sœur ba jeune frère banoke Brazzaville akeso mama puta na ye aye nango na Kisasa ateki azui bénéfice na ye afuti palais afuti bana Minerval c'était comme ça mais lelo Dubai ekomi ke no mwana mwasi akebima na mbwa mwana mwasi akelia salité ya moto non on a comme un Range Rover na comme un Mark X kasi zela nzambe ne mtapesa makambo o bato ba osala oyebi nini ba oseme oyebi te mais le complexe c'est comme boma bato bozo ba kino moka ngozala ngo bien te yango to osala bo te donc c'est que ba maman nyonso faut que bango Dubai ba kina osala ndenge pour que bana bazala satisfait lelo ba maman o ba ndima kozala mutuki na bango avant ma messi ma faut kanga nzambe so kanga mina nzambe donc tout est permis soko yebi nzambe te na bomo ina eza pas si pe mawa donc tout est permis à celui qui croit à Dieu en plus bana nzambe ba échouer raté et toi la nzambe ba etufa ngote ezela nzambe ya ngomte kinda tamulai tiko kufa en plus ba descendant na ope ba omona toujours bomengo na yo soki ozongo na ndenga ya kibonzambe mais tant bozo kota biloko ba faire à Dubai yoyo en tout cas ça la pena pas si makasi ezo sungate okomona kwa mama Emmanuela Vidal mais elle azara mingi azara branché na mama nzambe okomona kwa mama Tete Ngolu tout na secret mama Tete eza nini tu es comme ma place wana okoma ndengo zali osalaka nini ayebso kaka nzela losambo obanga nzambe ndewo ranson na yemba donc bango ba yeba nzela mpongote yo tozomona ba jeune fille ebele soki otali na ville province ya Kinshasa ba jeune garçon ba jeune fille maboma à l'époque c'était pas comme ça tant que tu zaïba la mikie to mona mutali boma mukolo papa moko boy mais lelo comme ba jeune frère ba jeune sœur ba tu ya pressé oh ngabe na ke ka Brésil na ko moloko ya paye Brésil mayino motema ya Aimé Kifindi na ko moloko bango donc il faut se la ngona vraiment car ndenge zala cause la presse te okoma le roi de Lutumba Wata cause la presse te okoma le roi le de la presse congolaise non chaque chose a son temps oh maître Dieu merci bon muza za rovimba ngabe fona ko manga le roi na fontaine ko manga le roi yete chaque chose a son temps en tout cas logo yo ça na pas si pe mawa bana basi ba mama ya Dubai les aba film sous ba ki na bango Dubai ko sa cop na bango bien mais comment ça la personne auti Dubai azoko saka auti Turquie pour nazo bomba kaka moi si azi papa moko ba pese mon fond ya commerce abani commerce na Dubai amo kesa ni ba buzoba tongo ya somi car allez film on a parlé ko vanda pe boye o vandi pe na botel pe Aimé Kifindi la Rossignol a pesi makambo fona pesa makambo mais elle attend na yo cause la pressete presse na vie yango zo boma presse na vie yango zo boma presse na vie yango zo comme ça ba jeune garçon au moins ya moi comme PD au moins fille moi comme lele ba PD pe lisusu ba PD nzamba keleo mobali olingo mi comme ça mwasi nzamba keleo mwasi olingo mi comme ça mobali ozo corriger tata nzambe kanda nzambe roya kanda nzambe roya makala moto likula bato yo e bazo sala ba mabe wana
bozo laksa baninga bozo pistonner bango na ba makama mabe trop. Yo ke Dubai osali ba mamna buzoba ozipe muninga po azolanda sengo ba 100 € ba 50 €, ono ko kabilo pe leki trop, ya kana pistonner na pe na tona cop. Au fout les billets, boké Dubaï, on a la copie à sala yango. Na gisa sa boye bala bangote. L'euro pena en tout cas sungate. À la prochaine numéro on ya pena sur to fanda to zana mwana mwasi to décortiquer vraiment ma solo ngaka ndenge zala. To sala pena analyse na mama ko. To solo na kaka ba makam oyo affaire à Dubaï. Affaire à Dubaï vous zombe comme trop. Papa solo azamonga apesi maman lila ke apesi ke $200 maman lila na biloko ya 400,000 balles. Papa solo pas tout na te vele maman azimongo wapi. Azimongo wapi. Oyebite. En tout cas à la prochaine numéro tokozonga to solo mu keka na ela biloko na to solo makamo kaka ndenge zalaka. En tout cas ba jeune frère lisusu ba jeune frère na biso en tout cas na robeta société et pas ba jeune frère na biso ba roba mi komisa basi. Ba PD. Oh non, faut na sa ko pele zo pesa makambo. Yo bimina mutu wana. Oyebite nini azu kati na yo. Yo za na étoile ya famille na bino. Yo za na makambo na bino. Oyo azu kati na yo wana oyebite. Oyo azu kati na yo wana oyebite. Le roi maître dit merci Bombusa akomane PD. Sur tel anjo maître dit merci. Mais moi ko ki mamba na couloir. DJ Kulusa comme une PD. On a na bar 3 pesa pena makambo. Ah, ala makambo fort. Ya na tango bengo boya na branché cop. DJ Kulusa tiki cop na musique. Ba akena parler ba solo ya tala cop nga sala yango pesa ka mu Congo na pesa 1000 balles. Eh DJ Kulusa tala ko tozo salaire $50. Ah ba lui ki ka pesa do. Satanique. Ba tebe ba so ba keno ya wani mtezo pesa makambo. Ezo pesa makambo mbang. Mais rumela raté. Ya nzambe umela ezakata mulai na bana na yo pe na bana na pe ba kosala toujours na lignée wana ya kibunzambe et ça pena kitoko makasi neti ba jeune belé ba mo banga ko pesa basi na bango ba fond de commerce mama okenwa ona ke Dubai ko kenete okebima na mbwa ko mobali na yo mbwa ko mobali ba mo kanga bino ba chaîne loka ba mbwa Maman Karamino ba chaîne loka ba mbwa. En tout cas loko izo sungate et ça pena participer mawa. Précile mayi nunenga ke na Brésil wana si lelo bazala sika mona mama aimé qui fin de la Rossignol ezaki mama nzambe bobite nini ba fort ni na sala pour comme na Brésil. Ba fort ni oh mama Emmanuela salara pour comme na Portugal. Ba fort ni mama tete ngolo sala pour comme na France. Tout en mona obanga nzambe. En tout cas biloko yesala pena mabe makasi ezo sungate hotel koto ke na mama wivini ngona na Luanda kanga makamu na ye na ngola kuna ato teka ba biloko na ye nzamba azo sunga yo zo mwa mike na ye azo futela bana Minerval eza maramu ya nzambe DJ Kulusu mix tsero sala mosana ya wana pona aide libota na ye c'est pas que non, faut na sangisa ngo skona kisi. Nenga zabo le de la presse congolaise. Na sangisa ngo na moto, ono na koma loka ba jowana, kasi na koma lele. Na koma pede. Ba chroniqueurs ebele ba komi na bango ko se transformer na nenga mo beso nini. Mwana mwasa komi mubala komi mwasi. O azwa makambo mission etala mara. Non. Tout est possible à celui qui croit à Dieu. Donc rien n'est tard. Panzambe tare za la rate. Panzambe iloko iratariza te. Donc nyo se simba repesa makambo. Epesa rapena makambo. Tout en bas toujours na robanga nzambe uzapena kitoko makasi. DJ Kulusa be opesa mwasi mbongo te ha. Ona zo fond de commerce kene Dubai. Tango ya boye ba pesa ke 200 balles aina fo ya $400,000. DJ Kulusa nga mona mbongo wana bo a craqué. Faut tout ne maman mbongo zo ndengeni. Chance ba réseaux sociaux pe et la biso en tout cas Bill Gates. Ba mayelo ba pesa biso pena ba réseaux sociaux pesa pena makambo. Tango to zala sous-informé. Biso na bino. Na ko beta sous cette mingi pa ba panti sango.
biso tozalaka pour na kopesa ba information et non pour ma be pour na pistonner ba na cop mo oza ki na obi ki na danger za wana ozo pistonner mutu koto wana en tout cas je sungate pistonner mutu na musala o eza na voie normale o nzamba yebi wani makamu et non que la mutaza mubali aurait comme c'est moi si et on le voit les gars neni papa sola tant ba sala na ba buzo ba les gars neni muto ayo sala o yebi te nino ya kozo pana yo nini oyo seme katina yo o yebi amuti en tout cas et sous ma formaté à la prochaine numéro to rozonga to sola bana to beta masolo kaka ndenge zala quand mon on peut se bena mote belé pa ya Priscille Maindo et PM motema ya Aimé qui finit la Rossignol et maman na Kersis na Blondier sans oublier maître Dieu merci Mumbusa ba Kofi Mbula et soka beti gauche droite en tout cas tous les 32 d'Afola la piana seka ndengeza sans oublier aussi maître avocat maître Moïse Kangila na États-Unis donc baba un grand merci na yo et maître avocat Albert Chomba et ya maman Adèle Chomba sans oublier aussi DJ Ekulusu mix babi pena azalaka anti-stress. Soza stressé, so kotika place ekulu so beta musique en tout cas olela vraiment au CP kolela ma misute. Kolela mo pena esengo comme na face lokola papa Tita Mobala Pembe, l'homme à 500 000 femmes na ville province ya Kinshasa. Et sans oublier aussi mon cordon sola, ya maman Lili, maman Lili babi tout à l'heure là tozo zala wana esa pena makamuka ndenge zala. Na kima sumba ko pesa pena mboti pa bato ba soutenanga lokola mon vieux ben mal longolwa, ça c'est États-Unis d'Amérique ya maman Bijique Prado et pourquoi pas mon vieux Tirinzi na Terminator et sans oublier aussi maman Wivine na Luanda wana donc ba diba na Luanda bozalaka toujours na kobanga nzambe et pesa pena makam et sans oublier aussi mon concert ya Gaillard na lelo ya trokaka ndenge ezalaka donc balobi très cher internet appelle le professeur TV on est makam bo s'abonner massivement toujours à faire à Dubaï to tika bangote tika bangote to zala bangoka Marcus Garveil JC Tona na Luanda Dieu le Tumba Wata na lela bino ya trop merci beaucoup on se retrouve à la prochaine.